Ça de la fois Robenga Batunio sauté ba ressemble la répandre pour esprit de mort et long. Mutuna mutu sika zali a rose à conscience assemblée nzambe na ndenge na elingo lo bateke passer de la fois nda rolongola et liwana na mile ba comme non a interpeller batuke to sambela donc veut dire yo pe na kwena ogogoyi rosambela tanya mabeda rosambela donc mutu nyoso rosambela na kwena mezateke foboke na église na ende liwezo longwa na église na eza bongote Kindumbe makasi bokobo makasi mamunya nyoso na vie réelle nyoso bien le problème dans la vie ça nous dans la vie na yesi ba shishaka muto te fait pour appuyer bateau dans ça qui désigne na d'ailleurs ceux qui ont été mutati ceux qui sentiment de Jésus et l'on connaît côté ce qu'on a pensé de nini pourquoi ne pas prier Dieu pour appuyer na Dieu dans ça mwana ya arrêtez un peu otika dans la vie na ba shishaka muto te na batakisi ye pa mutakisi muta mona mutakisi ye pa mutakisi c'est bon tout les deux questions à répondre liboso te na sauter yango na lobi te tonga na lobi ya il faut que sambela wana kisi c'est que na moni kisi wana osomona bartiste ko bede ba na kisi te totika biloko wana to na kisi te parce que to na kisi ba msu banga ba somba ba avion ba kisi wana ba kisi te wana ba puchi ya mikie ya succès on les a kisi te kisi za osimi pena ko komi na ba ndaku osomi pena jet privé on comprend toi na kisi te wa ba kisi te abilo mikiet même sauf que abilo mikie o ba petia siko pena ba yebe ba koti pe ba maison moi et puis ba ko ba pede ya no rien ya no makambuti. Et ça est choquant voilà na comment qui na joie na été peut-être même sous devis na mona été mais tant on a gaza collègue o yanga samsamonanga le roi en a profité ngana yaki pour l'occasion ba na yelaki na ba ki avant na zonga lobby na leka quand même na se recueillir na corps na parce que c'est un collègue mais pour na ibaka na présenter peu ba mes condoléances mais na ibaki te que ezala le loger na prendre on apporte que yep ba ke kunda j'ai appris que ba ke kunda lelo mais ba c'est ça condoléances na mais son aïe a naïe vraiment pour na matanga ser na biso na et là on est choqué au makasi na liwa Naomi non déjà aza mwana muke en plus genre liwa na moni bonga ata mutabela ki bobi ke mutabeli OK mutabeli te mbala mo bolali ga bolamu ki boki agenda ko sokola après elle s'est éteint ça fait trop mal ça m'a choqué nde bando ya na corps naïe même pas que na roya Kinshasa tant est tombé que babeng singa na invitation naïe yango na bi na leka quand même na ya ko se recueillir mo pona président Omar yo abungsi mwana na ye Aza actrice Omar oui Aza artiste Omar déjà yaza ndeko na nga na opesa moka pona été na loba pona ba comme média nyoso corporation nyoso mba sasa condoléances na biso to sambela rande mingi to mitika na maboka nzambe lo est important yango wana to bondela nzamba sunga biso parce que eza kitoko te to yaka tout le temps biso tala ngo na musika ça fait trop mal bozo ya ba cimetière de temps en temps bozo ya ba morgue et tout ça ça me rend nzamba batela biso susu mbulo to ko tiango vraiment talande to bande yango mbala moko boy en plus babi était na mona ki su babi film so sa théâtre sunda asa na groupe nini voilà nani basa pe internet na nenga mabeto mona na ebisambela makasi soki tali bien ndeko na bino de la foi pasteur de la foi abenga bino ke par rapport à prière ndenge l'esprit de mort ezotelemela bino trop mais ti lelo réponse moi exacte c'est ça te bokenda le pasteur de la foi robenga batu nyonso te ba ressemble la répandre na pour esprit de mort et long mutuna muto sika zali a rose à conscience assemblée nzambe na ndenge na elingo lo bateke pasteur de la foi nda rolongola et liwana na mile ba comme non a interpeller batuke to sambela donc veut dire yo pe na kwena ogogoyi rosambela tanya mabeda rosambela donc mutu nyonso rosambela na kwena mezateke foboke na église na ende liwezo longwa na église na eza bongote
Mes condoléances d'abord na famille na nanu. Mais na ndenge ya réel Naomi na yeba ki na nga été. Na yeba ki été mama tanga kaka ya Naomi yango merci. Matanga ya Naomi tout le internet ou comédien tout ça quoi paramètre tout ou tu as joué sur groupe sans souci. Ou jouer pas au mari na ndenge ou comme le français qu'on va théâtre français mais au monde ko yebe vraiment bon. Na yeba ki pensate. Il y a longtemps que c'est bazaga to kende ka to assister parce que ça peut mourir ba artiste et comédien. Il y a longtemps que depuis matanga ya ba Nicole mais depuis 8h. Et que depuis 8h le quoi matanga ba SBND kenda ya ngo peso ke 8h mais depuis cause ni kende 8h. Mais ça porte pas bien ba ki depuis matanga le comme à 9h 10h bon. Mais pour Naomi vraiment courage peut passer d'abord na famille na ye on va perdre ndeko na moi si tu comprends que so bazaki na mokili nga sa mamia minini pour bato balandi oyo et la kisi que alors promettre que succès ngaki ya pe l'élévation ngia na vie na ye lokola akufi na ye nzambe kama mtaye bien pour to so ba msube za bo ki ba kufi msube ko za pe ba ko za envie mais to banga kala nzambe to saka o nzambe va permettre yango nde to évoluer na vie le que tu banda kotala liwe Naomi Kipulu akufi na liwa moko o eza vraiment ba tout ba déclarer na yango d'après yo ko pesa conseil ni na bandeko tout ba sala OK des personnes placement beaucoup qui na ki tournage mais qui tournage te ko ko za miso ko sala na vie ya liwa so tanga mi mukono ki mukono tanga na oti Paris etanga mena ki Paris yo na kenda ki Paris ça veut dire que ceux qui za mukono na yo za ngongana za tana yo okufa pe ozapeka en vie to sika ko ba ke sika ko si yango ko lando te vie za bongo ni to sa nyoso na vie onyo se comme solo eza nzambe soki nzambe te me nyoso to mona ngote to tika ko kosela ka ba monde belé za ngo makambu akufi na c'est ça les que tu moni no koki ko na famille ebungisi vraiment une jeune fille comme ça bakota ba prière parce que so no me ko sala ba famille c'est musu pa Hollanda ça veut dire que bakota vraiment bakota va de prière parce que les singa za boleke chuba kombe komelanga mingi bambasu mambebeli aussi na oti Paris na beli moi tika za okonda et bazo me kaka mais siko zo ko kaka te siko faut beaucoup prier faut que nzambe akozala ne bien faut que sambela kaka que tu os rapproche na ba comédien mais to moni passer de la fois le bec ba comédien de liwezo ya bo il faut que ça me déglise na yo ko lo ba c'est bien pasteur na yem to bénir le ba na ngajina obala je pense que j'ai dit dans sa émission 4 ah non na linga na mi pa linga nga mingi ay mama so bato ba ku faila bien temps kindumbe makasi boko ekobo makasi mamu na nyonso na vie réelle nyonso yo le problème dans la vie ça nous dans la vie na yesi ba shaka muto te au fait pour appuyer bato dans ça qui désigne na d'ailleurs ceux qui ont mutati ka ceux qui sentiment de Jésus et l'on connaît côté ce qu'on a pensé nini pourquoi ne pas prier Dieu appuyer na Dieu mta sama mbona ya akete mpe otika tu na vie na ba shaka muto te c'est-à-dire que on a conseil mon de repesa bato ba sara ba vie bon mutu mutu vie la pesi conseil so mdala lingi loko na lingi yango jouer moi lemba otika ngo c'est ça tozali parce que non bisoka na likambuke soki déjà mutu moko aye c'est qui assiste à représenter bato nyonso o bayete donc il y a grave coup des ans que artiste bayete déjà na likam nyonso ce qui artiste moko kaka azawana c'est qui a représenté tous les artistes Naomi on kufia za artiste donc bo tikaka ba biloko ya koluka polémique ke to moni ba artiste bayete pourtant de yanga na misu na soki ezotala na moi déjà ba plus de quarantaine artistes baza déjà belé maman baza déjà belé et tozaki na bibembe mibale lelo peut-être ba musupe ba ke ko landisa maman Nicole bakata tina cimetière ba ke ko tika ndeko na yeba kundae ba musupe ba tikali ana matanga ya Naomi ozo comprendre. Donc, présence ou présenceté, déjà notre présence dans Ange Maïcha, ils ont représenté tous les comédiens au Bamona Ntenesika. Présence dans représenté tous les comédiens au Bamona Ntenesika, mais mort yande konabino Naomi, est-ce que le bébé loco, est-ce que bolingi boti kango karabonga kendeka bon sang qui boy ba résultat autopsie? Papa, balobi liwana bomo isa na kolo nango, ezaka nzambe. Bon so bokanzi autopsie ape ko saate. Et quoi ça en angopesi juste juge za nzambe nda yebi sens nini oyo Naomi akufeli liwani ni oyo Naomi akufeli na biso bato mokili tomoni Naomi akufaki na piscine ba esi biso Naomi akufeli na piscine to tondimeli yango ke Naomi akufi na piscine c'est tout autopsie ko bima et puis à part famille artistique tozanga ba famille biologique na biso donc ba famille biologique na biso déjà tangu bango moko bazolandela likam na bango baoye bandengeni baosama na bango famille artistique ezaka toujours na ba limite oya biso eza ko rendre Naomi ba hommage na ye ko kende ko tika eti na esika na ye ya suka et puis to suki wana o etikali ekomi likambo ya famille biologique ya mutu
etikali kamba famille biologique à mutu mais ba comédie belé bandeko na pe ba journaliste ba ye a kolela na bino ensemble bazo déplorer dès ya ndeko na biso ndeko pe ya mama ebakata et que avant comme si ba comédie musu ba se retrouver na 50e par accident na dès ya Naomi bazali de prévu ba ya na ngote mais ba ya na ebakata na un mot par rapport à wana. Non ba ndeko nyonso prévané âgé au mari tendance à la nae chaque jour na matanga ya ba ebakata programme ya matanga OP toyebaki yango bakor nyonso mibale ebimi mukolo moko parce que comédien nyonso oyebaki Omar Kabongo aza quand même mutu ya sikati na monde artistique que soka perdre actrice to acteur nae batu baya ko assister été ezaki mutu nyonso oyebaki yango toyebaki que kora ba mama bakata ekokende avant soki yango ekei après ya Naomi batu nyonso peut-être tokoza koto toza toujours likolo moko parce que na ande na mbona mutu moko qu'est-ce que je vais faire kokola la kola mukaba mona ngai na ebaka bamona ngana ebakata bamoni ngana ebakata bamona papa Serge na ebakata mais toi bamoni so matanga Naomi c'est que ça peut moko na biso tangu balongoli ebakata ekei ya Naomi tozana ezate ke mutu moko ebemba Naomi par hasard botika biloko la bino ba créer la biso ba problème bino ba chroniqueuse yango na boya ki mamba lobanga na ba micro na bino parce que bozo créer là biso ba problème pour ligamo ezala ngo clair ba corps nyonso mbale et se retrouver esika moko nga na mutu moko donc c'est le fona ya koto ndambu na epe koto ndambu c'est ça na koto ndambu na epe koto ndambu mais c'est pas que bato ba se retrouver na bembe ya Naomi ba ye kaka parce que ebemba maman Nicole Bakate za quitté non. Merci. Parce que Aja Zamutu ya batu nyonso azalanga biso tout le temps o wana essuyer nanda kuna donc quand moi te so moni ba ces comédiens ba se retrouver wana oya ibakata ya ndeko na ye na présenté sous une fois de plus ma condoléance ça fait mal que perdre ndeko et ça l'a toujours pas si donc na ye pe retard ibakata ba dese bimaki oui c'est bimi na kutani na ngote Ndé à Naomi, le roi n'a ébimité, ndé n'a pas assisté. Mais ça fait aussi très mal que perdre actrice Mounene, neti Naomi. Ndé n'a pas tout à l'heure, ils ont le roi Baoba Moukié, ils ont Kola et Kouei. Donc Kouei et atteindre même pas niveau. Donc ça fait très mal. Papa Doudou Soupou, tu assistais qui pensa na liwa ende qu'on a biso uta kufa ki na piscine. Mais et l'autre est un peu étrange, liwa ya muta kufi na piscine, abimina ba pota, ça s'explique comment? Bon, moi, je ne suis pas un médecin. Dans un médecin, comment on appelle ça, un médecin scientifique. On a blessure, tout ça. Tu es habité. Donc, il fallait passer l'autopsie. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Donc, on a évité ce passage l'autopsie, mais la blessure, on a évité ce bino, on a photo, on a évité. Donc, il y a lobby, mais le roi Bissop est au monité. Je ne sais pas. La déclaration de la famille, papa biologique a déclaré que moi, oui, mais cela veut dire qu'il faut passer à l'enquête. Il va mener l'enquête. Il y a une place à Koufaki. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Donc voilà, Yango a vraiment. Qui représentait Naomi pour la Coupe de Soupe? Moi, Naomi représentait Baoba et Moukié. Ils ont atteindre le niveau nanouté. Mais tu perdre en haut. Donc Naomi, c'est une très belle actrice. Une très bonne actrice, une très belle actrice. Donc, Katina, c'est une art et zalaki. Les arts, on a tant de bien d'équiper et à des tiboma. Mais quand on fait un boka musica, ils ont passé. Artiste, à Koufi Namboka Musica, elle rend des papa Wemba, des défauts. On vit la Bamboka Musica, Naomi peut perdre Namboka Musica, Namboka Musica par rapport à Kinshasa. Et créer problème que du soupe, il y a autant la redée Bakata, il va comédien, il y a Penzate malgré, et bien Rectas, que vous avez programme T. Faut à la paix, madame la pluie, à Bangisi Batou. À Bangisi Batou, météo et c'est le bac en boule et gobeta. Moi, Batou, Moussoupe Babani Mboula. Moussoupa Koya, Moussoupa Koya, Mazangi Tike. Oye Bati. Azang ta sape mpiaka mobi star mazangi valable vraiment au pesa mninga te ngala lobi bongote nga bi bongote na bi ça peut arriver tout le monde nul n'est parfait osomona tam so est tombé pe 150 personnes maman ba transporter au expliquer on est mais ils ont problème que ba ode ba souhaiter que ba présenter ba condoléances même na téléphone ils ont déjà ébélé
Donc c'est ça. Donc. Voilà, Papa Doudou Soupou, est-ce qu'il a interpellé la communauté qui commande à chaque fois bah comédien doit enregistrer ma mort. Un mois les 2 mois tu dois enregistrer ma mort. Ça là, ils ont interpellé binoté vraiment. Mais nous sommes tous des mortels. Et vous appelez une famille de 3 personnes dans Koufi Mbahamoro. Baba bolé bon. Mais les comédiens désolé. Le problème est ça comédien Azamutu. Azamutu nzamba Kelly. Ozomona sobolinga kufa te bepesa ke mbongo chaque jour musu pa kokufa na souci et bimisi maladi bepesa biso mbongo bokipe biso bi omona to kufa bongo te ba musu to ebite neni ba kufeli ngo musu akufa ki abeli pona nini tam so raisonner loko mo fa futa nyongo moko fala sa eloko moko bo raison bi bisimba simba na bino pe bomo ke musika bisimba simba wana otikala mona mutasimbi te otikala mona place mutasimbi Omani prophétie zo bima pa basala nzambe soit disant jeune artiste lelo basala nzambe wapi c'est parce que de la foi interpella bino pe interpella biso lobani alobani interpella bino ke mais muto amona batakisi ye pa mutakisi muto amona mutakisi ye pa mutakisi c'est bon tout les questions à répondre liboso te non sauter yango na lobi te tonga na lobi il faut que ça me la kisi c'est que na moni kisi wana osomona barti c'est combien de bana kisi te toti kabilo ko wana to na kisi te parce que na kisi ba misu banga somba ba avion ba kisi wana ba kisi te wana ba puchi ya mikie ya succès wana za kisi te kisi za osimi pena ko komi na ba ndaku osomi pena jet privé on comprend to na kisi te wa ba kisi te abilo wa mikiet même sauf que abilo wa mikie o ba petia siko pena ba yebo quand tu veux ma maison, et puis par contre, pédé. Il y a rien. Il y a par là, de nous besoin encourager. Esprit de mort est ali. Ah, bon, on a habité un gars, esprit de mort, on est bangate. Un gars, cousin Jésus. Donc, esprit de mort, on a mon angote. On a pas maladie, babo, j'ai la angate. Tout le monde, s'il vous plaît. Tout le monde qui même l'entend à Diana, parce qu'en fait, des pasteurs de la foi a interpellé ce président de les mains. Parce que tous les familles. Et côté on a bien résolvé la noni. Bon, ngai côté on en tout cas na ebi bakambo basola na de la foi te nga na ebi yangote. Ngape de la foi na interpeller ngate. Pona na ngai nul n'est parfait. Mais interpeller ngate parce que ebi ke boyi. Nga pona nga on la pasteur de la foi. Hein? Jean-Paul Mayata a interpellé muto ya moni déjà que esprit les autres taqué. Ai bisaneti oyo bisango monga bi artiste ba yoka bisote atana ko loba na ye. Yo sale fort kutana na muto esprit timbi yo vers yo osola na ye entre bino sala bien donc il a un conseil na repesa parce que d'ailleurs on a le pasteur de la foi to solo la paix na tout na so ngape esprit zo landanga vous avez faut la tout une question sur pour se séparer juste avant après liwa na quand on se séparer na yo to na bango na biso ba journaliste pour yo ngo kata bango OK juste après Liwa et Naomi, il y a une prophétesse Abima qui n'a combat si Ramboyo, avec un copé sa révélation, soit disant Naomi et l'autre Mémie na Liwa, ils ont la poto moro boye, ou à Benga Keba qui est de est-ce que le niveau na bino bato théâtre boye, barake Naomi, Zara na la poto Nana Roloba boye, ça prophétesse, on a ponani na monara makambo avante. Pour a intercaler Naomi Kokebo Mate. Ayo monanga après ponani. Et aka le roi Bissot, to darabatuka so bakufi. Tant to bela bobe bara wedo batute. Osomona. Dieu merci, nani yandi mo ça l'Afrique du Sud. Ngala kumisa inzambe makasi. Ndenge pe vie de l'ok na Afrique du Sud. Aimons-nous vivants. To lingala tangu mutakufite. Mbongo badobi ma to ko sa lettre. Non. Tangu to bela to sala na effort wana. Et puis to yaka tangu to tanga bela te. Bobengisa ba artiste er nyo so bo sala ba réunion. Ba artiste musu ba molongo ba nini. Comment ba association la poani. Ba mo na clarté. Omona ba ministère ba zo ba mbongo na bango wana ba nini comme Sokoda biso zoani to zo le côté to ebite ba mbongo suka wapi c'est ça le problème. Merci beaucoup. C'est donné biso tout okufela to yebi ba pasi ya liwa ngana perda papa na maman na écart il y a 2 mois. Donc si le na vandi bo lelo aujourd'hui c'est mon jour de mon anniversaire. Le 17 janvier ça jour nanga anniversaire nanga. Mais tina vandi na mesana na date oyo na kendaka kosala maman na ngai lembo na eli pièce na ya liputa na s'occuper na télé provision parce que yé mutabotanga et na kepesa pe nini dim na nga na église si on attend na mituna banda lobby ti lelo nde na va na mituna na kendo tika ngoli kolo ya tom na ye to na sala na sandeni donc na vandi bo je me pose tant de questions maintenant na réponse té donc na komi limité eza ndenge moko na liwa oui toza dérangé parce que toi na posa ya Naomi mais est-ce que to ça la miracle nini
toroyoloba na nani topesa nani rapport soki ezalaki ke topesaka rapport nde toperda bamundweri te nde toperda bamindondo te nde toperda baebale mondial te parce que toyei na posa batatuka lombo ti lelo fo bajouer basepetisaka bato balisala ngomba mais loko eza mokano ya nzambe tosala nini ezodéranger mais toana eloko osala te parce que ezali loi ya nature topesa nzambe merci na loi na ye na nini na décision na ye. Mais papa Henri, moi je pense que parce que par rapport à la monde parce que le langage ozobima trop que ba comédien boulungwezate quand la micro nanga o baninga msusu pas comédien ba lobaki ko no ba comédien boulungwezate na matanga nde basala ba semblant est-ce que papa Henri pas na rapport na bato en tout cas bato kolobaki ba comédien boulungwezate ngana boya ngo carrément dans ce tali na Congo na ba domaine tout bato balatsaka boulingwa 100% za biso ba artiste et comédien so bolingo ezalaki te nde tonga otelema boye te mais totelemi po ya matanga en dehors ya matanga papa Chaba ba comédien mamona ite bon en tout cas eza te ke ba comédien bamona na ite d'abord na matanga ya papa Chaba soki déjà bato bamoni veka bamba masasi bato bamoni président Elombe bamoni Ismaël boza ba artiste comédien te ba ekoma na combien na 2 personnes boza ba comédien sur le jour wana éviter mutaza na problème nini au moins na moment totelemi awa et na bamsuba na kata ambassade comme mutala ke na démarche moko boye na o voyager peut-être na ba visa et arrivé que na temps o ba bengi a otika ya matanga balobi laisser les morts enterrer leurs morts mutakufi akufi programme o yeza tam so opportunité moko boye o raté yango pour nommer on la mukasouté nommer akufi comme mu connaît donc il faut que nous kundaye mais programme on a trop bango bien que so vu déjà rendez-vous mo beto to c'est exemple que na temps o isma so ba benga ke ba so que non mamoli va benga batu ba ke kinga kati donc to mona batu mso a omoni donc mutala avantage na ye donc eza ndenge moko tokundana na bato te matanga eza place oyo bakondana na mutu te eza place oyo mutu ye moko azalaka na conscience parce que liwo eza nzela ya mutu tu donc conscience na yo neti nga lelo eza jour na ngai ya anniversaire na temps oyo nazalaka na zamba merci na temps oyo nazalaka na zamba mais nakei te mpo ya nini natali nga lobi so nakei isma pa nga lobi papa Henri tomonaki yo te mais nabi ke non naya kopartage ma parce que nga na moi tom se permettre epesi nga mais nazwaki tant que butu mobima na priaki na prier de minuit jusqu'à 3 heures ozomona ata mpe nakoyeba mpe ke napema nalala mpo na na pongi mais nasali nini na ye donc nga namoni ke nazwi temps o pas vite bokondane te parce que matanga eza conscience ya motu ye moko c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. nga nayaka kopresente bamama nyonso ata bamama na baye te mais présence nange eza bamama nyonso wana ozomona lokola toloba bolingo akufeli mwana leki na ye na Canada ozomona mais namona ebana musunga mpe nakenda ekuna ozokomprendre liwa ya mwana esalanga mpasi na okoka ta koloba te mpo amoni moto so azoki pota azozoka ka pota place wana donc pota wana esala lisu mpasi te eza lokola ndenge ekweli Naomi Mbwe tala nauti kolela papa Chaba tala lisu Naomi na osala lisu ndeni et okoma sina ata maya miso etangami mama alingi azosa aventure omona ke malamu te mais malamu pota yango evandela nga na motema donc nga na opresente bamama nyonso bongo nani oyo mama azwa ye yo ti ozomona kasi toyenga moko te toza na mama azwa par rapport ya mwana yo Naomi ntango akufi akendaki mosala ipare mosala ngo na mwanda nde ebomie na piscine banalise wana ntango otali mama est-ce que otrouva ngo ndenge omoni mpo na nga nayokaki lisolo nga makambo nyonso nayebi te mwana na moneka mbala moko na nzonzi mo tokutana na ye na respect na bango bino bana bopesa nga mpe na yambi esetu ke koyeba mwana maladi oyo akoyaki ba géographie wa makambo ebele te liwa mpe ekoyelo na kati ya ndako osani nyonso ka nzambe elo na osenga ka mama ne na papa ne bazaka na kimia moto apesa bana eza nzambe nzambe na tanga lobi tanga ngo koki osani. Voilà, maman pour natikala ngayo ko rectifier ka mwelo mo ya mukie ndenge batu quand même le lobby présence na yo représentera ba maman nyos. Voilà, sikoyo par rapport on balobaki na matanga papa Chaba o ba mama ba mikolo balandaka baleki te boina boime lelo to trouver on sali quand même les contrats to monio quand même na ba matanga traité na landaka bato nyonso ozoka na landaka nyonso en général teme na présentaka bakolo nyonso ozomona mukolo na mukolo azana makambo na ye ta musu jour wana yete to songi totika songi ozomona songi ya malamu te lokwa
bona bite lelo na ke musate pour lelo eza férié Naomi alali na yaki pona nakutana oyo aleke bakata po baza bana nga na ebi bango bosiko lokola kendaki tosani navanda no ya Naomi na osala ndenge mwana sala autrement te po oyo be bakata elongwaki na ba 8h nga 8h tangwa na nzoto mokulu fona ona telema po na ndenge olobi bapesa nga lisu liboma oyo andi mosi akufi zala na place na nga na osala ndenge ni na la mukandenge ni na koloba nde bomi mutu akufi te oyo andi mosi akufi papa tala ni kozwaki message wa na yebite donc ndenge na zwaki on a kansi ba film nga na joana Yandi Mos na dernier film to saki na publicité mokobo do sala inga ka passe malamu na mona ba onde na mona masasi bo o nyonso masasi alobanga na seka o nyonso na mona bi malamu na mona bino ke liwa ya wana tuna nzambe pona nini otiaka liwa yo otia pema na motema na nzoto ya moto mais pona nini kotia liwa pour toka bwana keza passe na musala oya biso ya passe boy. Merci beaucoup maman. Il est décédé à Mwanda le 2 janvier 2022. Il est né de l'union de monsieur Willy Kipulu Katika et de madame Mado Yala dans une famille de 8 enfants, 5 filles, 3 garçons dont elle était la 5e de la famille. Elle a fait ses études primaires à l'école Saint-Pierre de Filles dans la commune de Kinshasa. Les 2 premières années du secondaire au collège Cardinal Etchou et des humanités à l'INAS, à l'Institut national des arts. Après son diplôme d'État, elle s'est inscrite à l'INA en art dramatique. En principe, si elle vivait encore, au mois de février, elle défendait son travail de fin d'études de licence. Parcours professionnel. En 2016, elle débute dans le théâtre congolais au sein du groupe théâtral Sans Souci d'Afrique, du fait comédien Sans Souci jusqu'en 2019. L'année où elle quitta le groupe. Là, elle a joué beaucoup de pièces. Dommage, nous n'avons pas pu mettre la main sur les amis de Sans Souci pour nous donner les pièces où elle s'est fait distinguer. En 2019, jusqu'en 2022, elle œuvrait au sein du groupe théâtral Vie ta vie de l'artiste et comédien Omari Gabo. Dans ce groupe, Naomi s'est distinguée dans la pièce Abomination, où elle a joué le rôle principal de la femme du berger. Foti ya Nani, où elle a joué le rôle de Lipasa, Jimène. Iko Mambo, la femme échangère de monnaie. Dans ces pièces, Naomi a enseigné la société quinoise en particulier et la société congolaise en général. Nous lui rendons hommage parce qu'elle avait d'autres projets. Hélas, la nature en a décidé autrement. Merci Naomi pour le travail qui a été accompli en si peu de temps sur la terre des hommes. Merci. Pour ce témoignage. Donc papa a bien parlé que Naomi, tout le monde y place Nini, famille Wanoi Kotia Naomi. Pour va responsabiliser yon bomba mbongo, c'est pas n'importe qui même dans la famille. Donc aux gens va tête mon sous au talika par exemple net même la famille va reprendre ça y mbongo à Simbate. Au talika non. Azam ta confiance. Mais Naomi au moins la famille va faire ça qui est confiance. Et puis Koko Akokisaki 110 ans. Juste pour 3 secondes, on a dégagé sagesse moko. Koko a 110 ans, azo réfléchir kitoko. Donc Toko mi fa Naomi na IPN. Na lobi na Koko parce que Koko parlait à Kikongo, na lobi na Kikongo. Ce qu'on va ninga Naomi ba ye bazo kende. On lobi ata l'autre côté.
na tata mwasi insisté alobi boye alobi ata na tuni na lobi na bango ata na tuni bango mutuna mutarozong c'est dans la réponse à kozala te. Donc je préfère me taire. Là c'est quelle sagesse. Donc c'était pour nous dire que ata alobi et aux Naomi te mutaro répondre parce qu'elle n'est plus. Ata poser biso question te répondre te parce que tu as qui na mwanda te. Voilà niveau à sagesse. Coco il y a 110 ans azo bimisa. De loin lorsque Iska Zali les qui jouent anniversaire nae mais Naomi atika biso de loin bien qu'elle n'est plus en vie mais nous disons que comme les artistes ne meurent jamais biso bandekona ya Naomi ba artiste te souhaiter joyeux anniversaire Coco. Naomi voulait être là, voulait organiser cette cérémonie anniversaire pour te rendre hommage. Naomi azali sous-souté physiquement na biso. Biso bandeko Naomi et si kazozali Coco même tu organiser te mais tu beleli na musika nzamba pa accélération mikolo joyeux anniversaire na Coco na biso. Nous passons pour le témoignage de nos amis. Voilà, nous appelons Monsieur Romain de venir pour dire son témoignage. Romain est un enseignant. Romain a fait sa vie à Alinas, donc là c'est Romain. Il est là, il m'a aussi, je peux dire enseigné. Il m'a donné aussi quelques techniques. J'ai beaucoup de respect à lui, à M. Romain. Vous avez la place. Merci. Dire quoi par rapport à Naomi, c'est... Là, je suis en train de voir tous ses amis et ses anciens collègues de classe qui sont là. Et les mots, il y en a beaucoup, il y en a aussi très peu. Alors, dans le bas, juste que j'ai reçu Naomi la 3e année des humanités. C'est-à-dire que, rudiment, il y a des bossos, il y a travail, ou bien il y a vie, il y a acteur, deux actrices. Et il y a Naomi, en fait, et les gars, il y en a beaucoup qu'on a vu sur. Et dans le cheminement, il y a la classe naïe, elle a connu aussi des difficultés. Face à ma difficulté, Naomi n'a pas pu ou n'a pas arrêté. Elle a accepté et elle a eu de la détermination pour accommater la 6e des humanités. Parce que quand on commence la 6e des humanités, tu sais, il y a un exercice où mutunyo sofa qui ne connaît pas bango barit il y a mboka na bango et Naomi a eu la rabiso barit ya pas na bango et na rita Naomi nde to sala synthèse pour na rejoindre rit oyo classe na bango ya 6e et sengala qui est présenté pour na examen d'état na bango donc sur le plan pratique. Alors biso au nom ya ba enseignant ou bazali na Naomi na ba humanité tu retenir que tu as une jeune fille moko oyo azaki déterminé oyo alinga musala oyo ayaki na posa ya kokoma oyo ayaki kokoma un peu plus tard. Non seulement tokitana ene na ndenga école concours de circonstances il y avait ça là que na se retrouva qui na ba responsabilité à gérer ba casting à ba film à bat mosusu et c'est comme ça que tozwaka Naomi. Je me souviens de ça comme si Ezaïka allait dire Tozwa qui décision il y a repris ça Naomi rôle à 1h du matin parce que pour le casting là on a vu environ 500 personnes par rapport à rôle au Naomi j'avais une vingtaine de personnes et de confronter par Tozwa il à 1h du matin producteur Romain finalement qui est-ce que nous allons prendre. Nous prenons Naomi, c'était fini. Et c'est comme ça que Naomi s'est retrouvée dans la série Amour à 200 mètres qui est passée sur Canal+. Donc, voilà. Voilà. Merci. Amen. Bravo l'artiste. Bravo Naomi, bravo Kipulu, bravo Kips.
pour Naomi. Voilà. Que les artistes se rangent derrière le cercueil pour accompagner Naomi Kipulu. On peut applaudir très très fort pour Naomi Kipulu. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste.